Coucou, boya ebele, na sous les baobab, life together, boya ba to buka, to déraciner, célibat, femme seule, homme seul, to longola ba parents ba stress, boya ebele, ko s'inscrire, boya ebele, botala ba coordonnées yango wana, email na biso yango wana, numéro de téléphone yango wana, boya ebele, bo s'inscrire. Et kozala bien, maman, kolinga lisu ozala yo moko te, papa, boya, to katalien wana, tozana nu ebele, ba diaspora, bozala ebele, to lingana entre biso, et kozala bien, to longola AVC, to longola ba stress, to longola penza, tozala together, tala kaka, soki tosi to leki ba 45 ans, ti likolo, bana na biso ba koli, ba kena ba uni, ba université, ezosala ke ba parents bazotikala bango moko, solitude ebomaka malembe ezali maladie moko ebomaka malembe okokufa mbala moko te, okosouffrir ekobengela yo ba maladie ebele, ba cancer, ba diabète, ba maladie ebele, vraiment bandeko na ngai, ba AVC, ba tension, parce que tu es seul. Alors nzambe ye moko aloba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele, ba maman boya ebele, ba papa boya ko s'inscrire na sous les baobab, live together, okozwa mobali ya malamu, papa okozwa mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele. Lambalele, lufwa lulwa kidi. Bana bami beti yungana, bakundi bami lutadidila, nani usansela bana ba, oh lambalele, lufwalu lwakidi. Bana bami beti yungana, bakundi bami lutadidila, nani usansela bana bami. Bah bonjour, bah bonsoir, bah rebonjour, bah rebonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise, votre humble servante. Je suis là juste pour qu'on puisse un peu réveiller notre conscience, faire une réflexion sur nos deuils, sur nos personnes qui nous ont quittés, sur nos parents. Vraiment, nous sommes là aujourd'hui, c'est dimanche. Je viens toujours réveiller votre conscience les dimanches. Vraiment, nous serons là, nous allons partager. Nous allons partager. Voilà. Bayenge. Na bandeko na biso Burundi ya Congo. Bandeko na biso Burundi ya Congo, ça fait un moment. Nazoka subino na ba réseaux sociaux te. Vraiment, shalom na ba homme de Dieu. Shalom ebele. Et puis, to pesipe ba shalom na ba chantre de l'Éternel. Ba maman chorale. To pesibino ba shalom lelo dimanche. Vraiment, ba protocole na église. Ba shalom. Bambote bele bisika. Bizuibino. Boboto. Bondeko na bandeko na biso ya catholique. Vraiment, ba oyo. Balelelaka Maman Maria. Maman Maria. Mama ya Yesu. Ba boboto bondeko bisika. Bizuibino. Bino pe ba oyo nyonso. Bovanda remyo na bandako. Bino pe boboto na kata bandako na bino. Vraiment bambote. Ba esengo nyonso. Ekuta bino bisika bizwa bino. Vraiment tolobi pe bongo. Bandeko na biso. Yaba musulman. Batika kabiso te. Basalam. Basalam alaikum. Bisika bizuibino. Kintwadi. Na bandeko na biso. Ya kimbangiste. Kintwadi. Bandeko na biso abima. Tozana bino toujours ensemble. Zamba lola a pambola bino. Bandeko na ngai. Vraiment toye kaka ndenge toyaka. Respect toujours na ba chef coutumier. Toi sakidila. Ba merci bele. Ba maya.
luzitu na ba chef coutumier na biso surtout ya Mbanza Congo. Voilà, vous allez bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bandeko na ngai lelo mokolo ya yengai. Chaque dimanche toyaka kaka na koma koya chaque dimanche kosala vidéo pona kolamisa conscience. Nayaka obeta masolo te o ni solo a mutu boye li solo ezongi boye te. Dimanche nayaka kolamisa conscience, nayaka koteya teya liloba la Nzambe kokakola yango teo teya. Voilà. Bandeko na ngai lelo toye kolobela boyoki nzembo na uto yemba ni bandeli wana. Donc nzembo wana ezolakisa ke eza lokola mutu akufi. Sikoyo mama wana akufi, bien papa wana akufi. Akufi corps ekufi. Mais boyebi ke âme ekufaka te. Subconscience na kati na ya zoloba nga na kufi liwa ekomeli ngai. Bandeko bakamaradi na nga, bandeko na ngai, bana na nga botalela nga bana na nga batikali nani ya kobokolela nga bana. Ndeko akufi me azolela na kati na ye. Oyoki nzembo wana elakisi ndenge wana na baoyo bayokaki Kongo te. Donc lambalele lufwa lulwa kidi bana bami beti yungana bana nga bazotelengana bakundi bami bakamaradi na nga lutadidila botalela ngai nani ya kobokolela nga bana bandeko leo tokolamisa conscience na makambo etali bawei. Bandeko na biso bakufa, bandeko na biso batika biso, tolamisa na conscience parce que lelo tokomo négliger bango. Tozo négliger bango tozwi ba verset biblique moko boy. To baloli ba verset biblique. Bandeko na ngai tozo perdre ba valeur a bamboka na biso. Tokomi ko perdre yango na bozo mona, rien ne marche au Congo. Rien ne marche dans ta vie, maman. Rien ne marche depuis yo kama te wana balobaki il faut les morts sont des sorciers. Ceux qui mutakufi a comme ndoki. Banda yo kama te wana mutakufi ba msuba kenda kuna bibembe te. Akangami ka église. Bo yebi ba église wana. To boyo to tanga suba kombo boza biloba. Mutakufi boy bo kende te me mikolo bango ba kufa. Ba sombi ba camion minene ba tie ba fololo yaya. Ba tie ba fololo. Oh nzamba lola. Ba kundi bango da ba cercueil moko kitoko. Ba latisi bango ba croix ya minene. Ba kundi bango na kacha bandaku. Ba musukutu batimo na mabulu te batongela bango soki ba benga soki ba mausoleo. Bino bato boyebi. Ba tia bango kuna la kati. Mais batouana ba teya kabiso ke to négliger ba mort. Ba zui verset ba lobi les morts sont morts. Ndeko mwasi. Papa na akufo kenda te. Mama na akufo kenda te yo ano kenda na église. Mobali na akufa ba sokola yo na famille boya. Ba kenda ko sokolo na pasteur. Ndeko mwasi. Yo za siro za oba sokoli yo. Pasteur wa sokola ki yo. Oyebi eta dame na ye. Nada. Bandeko na ngai tozo kene malembe. Boza na se ya soule baoba. Voilà. Lelo eza dimanche. Tomelaka mai lelo. Mwako pa jus ya anana. Vraiment bambote belé. Lo sako na maman Angèle. Maman Angèle na katia Dagenham na Londres. Ye penza voilà. Aye para penza ko pesa biso ba conseil concernant biloko kolia. Concernant ba santé
Boko na site na ye angel.co.k voilà TV kotikuna okuta azo expliquer ba bienfait ya citron na kati ya nzoto ya mutu mais biso siko biloko bongo to landaka te mama Angel azo expliquer manga eza nini na nzoto ya mutu bolamu nango kiwi esalaka nini ozomona yango eza kaka vert wana me nzoka nde ezongisaka makila bandeko na nga vraiment bo bambote place azali ya losako mama Angel secrétaire propre ya sous les baoba deux fois te bozongo na ndenga pete bandeko tozosolola ndeka lelo na ye kolamsa conscience pona bawe pona baveuve surtout baveuve pona bato bakufeli baparent baofele pona bato bakufeli bacousine mwana tata mwasi akufi comportement nini tokoma nango bandeko na ngai bandeko bo partager video oyo faut tolamusaka conscience tolamuka ningisa moninga lamuka bolamuka tango ifweni tango ekoki ya kolamusa conscience parce que ba valeur na biso ezodinda tango bozoloba ke bazobotola biso mboka na ba Rwandais na ba Burundais parce que tozo respecter ba valeur te tozo respecter ba mort te na yebi ke batebeye ba kokoma la danoise tu es une sorcière la danoise la Bible dit ceci ne faut pas venir écrire ça ici hein. Moi là je vous parle là, ne viens pas m'écrire la Bible dit ceci, la Bible dit cela. Gardez tes Bibles et tes versets là chez toi dans ton cœur là. Parce que tu comprends ça très mal là. Hein? Moi je connais les versets, je connais tout. Je peux vous expliquer là. Mais aujourd'hui je vous enseigne. Voilà. Je vous enseigne, je ne veux pas venir que tu puisses me dire la Bible dit ceci, dit cela. Non. Parce que vous là qui suivez la Bible là. Vous voyez comment nous sommes maltraités partout? Parce que tozali ko respecter ba valeur te. Ya ba mboka na biso, ba valeur na biso to boaki. Hein? Bo kende kotala ba cimetière. Pai bokunda bandeko na bino. Etonda matiti ebeba. Hein? Il y a un... Je sais voir. En tout cas, si je me souviens bien, et le remords et le bac, les morts ne sont pas morts. Hein? Yeah. Les morts ne sont pas morts. Voilà. Quand on dit que fin Yamutu, c'est la mort. Non, non, non. Fin Yamutu, c'est pas la mort. La mort, c'est le commencement de la vie. C'est ça. So au koufi, ndesiko commencement ya mukili bandi. Mais je ne vais pas vous expliquer ça. Hein, parce que wana isa thèse munene, hein, ce sont des philosophes. Bah philosophes. Hein, bah on ne va pas comprendre. Bino t'en expliqué, Bino. Je sais que les autres vont comprendre, même si ils comprendre. Ils vont dire que la danoise a comme moi, les beaux, ma folle. Donc, parce que les morts ne sont pas morts. La mort, c'est le commencement de la vie. Alors, il faut qu'on respecte ma mort. Il ne faut pas qu'on kamata bato liwa, bato ale, beaucoup qu'on s'en au désordre. Voilà. Si ko tokota non bien, na katina décortiquer non makambien. Na monique na comme de 12 minutes. Erango pe komo ki mbang. Ceux qui osaka ko fait sa réflexion, le temps passe vite. Bon, so peut être comme 1 heure du temps, comme on a mon appel ma vidéo, 1 heure du temps. Botala kango, bamsou ba osala ba live ya 3 heures du temps, bozota. Moi aussi je vais dans alelo moi moulai parce que je dois parler. Premièrement, toya no kolobela, attitude ya bato ba kufeli. Yo mutu ba bengi yo, maman no akufi. Ozana poto parce que to olobela makambiso ba toana poto.
que maman na akufi na Afrique, maman na akufi awa na poto. Comportement ni yo ozanango. Yo nde muto kopesa bato baro ya pa na o mawa. Yo nde kopesa bango mawa. Mais biso to komande kona akufi bato baye yo bani kopesa bango esengo. Pourquoi? Muto akufi fuko yoka mawa. Ndeko mosi so na okufeli te. Ozomona ngo kandengwane mama no azali, tata no azali, bande kono nde babota bino bazali, oyoka ka sango cousine moko akufi bakingandi bakufeli. Bande kona ngai kokufeli za pasi Botu na biso batoto kufela. To kufeli pa mama, okufeli tata, okufeli bandeko bayaya balandani ane o akufi, ane ko ya kufi. Bandeko botu na biso. To na kufeli grande sœur na Belgique. Botu na la danoise ko kufela. Nenge beta ka kake na kacha motema. Yo muto kolakisa batu. Okopesa batu mawa. Mais to koma komona oke na matanga bandeko na ngai ozo yeba te banani bakufeli. Okoti na matanga boye yo ye parce que eza communauté bako benga yo to pesa na pesa ka eza pena ngamoko babi la danoise lada ndeko moko akufi na communauté to kende na bioke problème eza te na senga permission pa mobile nanga alobila ok to kende okende mama utakufi fo ok na communauté yo ano lobi ok na ok matanga wana izanga natali na bi bon fona lata moi lambo ya moi mwindo yo ou bien moi pembe ok ok na cha moi mayaka moko boye ka muke donc dans la simple bino mo boye bipe mama leki na mna za ne simple na kende na matanga na okomi na matanga boye ozoyeba te banani bakufeli banani pona yo ya o embrasser bango oya kolesa bango yako o embrasser bango ça fait mal en tout cas courage eza nzela ya mutu nyonso bozala kaka simba motema attraper tes seins olobi na mama veuve kanganzo mama ozoyeba te nani akufeli ozoyeba te okomi na matanga ozoyeba note banani bakufeli na batu baye matanga na batu bakufeli bino nyonso ndenge moko. Est-ce que c'est normal? Eza normalité. Bino quand même beaucoup feli. Faut ba yeba moi signe moko ezala. Soit bovali na mabele, natango kalezaki bien. Bakozwa dra ya pembe bakati, bo kangi ata kitambala na mutu, soki dra pembe basinga na mutu. Et comment appelle lisumu? Bandiko bo komela ngai. Na mona kango lisusu te. Batu basombi dra bakati, bakangi bino bando kanzela bando laksani. Et ça juste pour nous identifier banani bakufeli. Yango bomona ba matanga bakoma kolia bambongo. Mutu moko ko bimaka gangi boyenga mukolo matanga. Allez, azupe cotisation kimi nango. Apo bando lo balie mbonga matanga, balie mbonga matanga te et pesa la malédiction. Malédiction wapi? Alien na yake na yepa kufa na yete alobi pasali repentance et pas nzambe. Yanga faut kozala identifier que bino batu bokufeli mama fo ba yeba keza bino. Muto ayebite ba memie ko mema aye pona communauté aye parce que muto na kufi bon ok na yebi nga yete na yebi bana nete na yebi famille nete mais to ye na poto balobi ke biso to komi famille ka yangwana ngasko na ye na matanga par exemple na ye nazo yeba nga te mama bana ngo mama bakufeli mama wapi bango bana o bakufeli tata wapi bango batango bazana matanga wapi bango biso na bango biso soto lati ndenge moko biso soto che bloka matoi biso soto la toche poudre biso soto che bakabelo kwei boye biso tozoe bate biso la matanga na toza ko telema toza ko tambola tozo ke gauche au mona batwaye batike bino mikate bapesi bino masanga mamoko vanda wapi tozoye bate nani akufeli mutu. Eza normalité to changer bandeko na na kacha poto to changer eza normalité il faut mutu soka yena matanga directement mola ke yende mutakufeli moi signe so boliko kanga su biloko kita nini singa pembe na mutute bo selisi soki ba polo bilo bozola ta ba polo
bozo ta ba uniforme jour bozo ki no kunda mutu est-ce que c'est normal? Faut bolata ba uniforme wana bolata ba polo o ezana dessin mutu période nyonso tu wana bozo lela mutu wana na se soki mutu aye mbala moko ayebi ke bato balati polo batu oyo bakangi kita esinga pembe na mutu bango nde mutu bazali batu proche ya matanga wana fona kende na s'incliner na solo na bango na pesa bango mes condoléances na zana moi quelque chose na simbisi na liboko eza ndenge wana lelo toke na matanga na bana na bamba bokilo na batu nyonso biso nyonso ndenge moko oyebi te okotika boye omona kaka otalika batu mbote otali gauche otali place ozwi moi place moko ovandi oyebi lo batango bakufeli te siko okesa ani na matanga yebisanga est-ce que okesi ko sala nini okeka pona communauté ba mona yo ou bien yo ke ko partager mawana ba oyo bakufeli bilo batu bakufeli bo changer ko na ngai moko pe fona changer soki okufeli zwa moi kwe moko boye tia moi ba mousse la vanda bo vanda na se beaucoup feli bo vanda na se soko telemi ezana msu pona likam so batu bayebi ke o nyoso bavandi kota musu wana bango nde bakufeli mutu aye asinclina pesi bino mbote la luzitu ake ko vanda lelo ko na poto tozoyeba te o ya kufeli na mutu aye normal ezoyeba na te ce n'est pas bien ezo sala malamu te ezo pesa respect na mutu akufi te na mes condoléances na oya ki na ona munoko o lo bango epa nani o représenter ba condoléances epa nani o lo bata pe à son âme epa ya nani parce que zo ebate nani akufeli na batu bakufeli te bino so bo tie maquillage bino so bo lati ndenge moko bino so bo za ndenge moko bino so bo na mouvement bino so bo za na cuisine bino nyoso est-ce que ça normal bato bakufeli faut ba fanda na se bino batu boye kotala bango bino ba ami proche bino ba cousine bino bokota na cuisine boseli mwa mikate ba oyo bakufeli bakovanda na se bakotambola te yango bozomona ba malédiction ezolanda bato fo bovanda na se bandeko na ngai même Jésus-Christ alelaki Lazare Jésus-Christ aye amoni Marthe amoni Marie tango ba Jésus-Christ amoni kolela na bango elakisi ke voilà bato bakufeli. C'est biblique. Tu dois montrer tes sentiments pour na bato ba ko compatir na yo. Comment Jésus akoya ko bikisa yo? Comment mutu akoyi ko ya mosali na nzamba ye pasteur aye place wana? Azo ebate na sambele la banani ba oyo bakufeli azo ebate. Mais là, quand Jésus est venu voir famille à Lazare, vous avez mis balamoko Jésus a vu directement leurs soucis baléli balobi. Oh Jésus, si tu étais là, notre frère. Algaka koufate. Jésus, si tu étais là. Jésus a lelina bango. Ah, Jésus a banyo kende. Jésus est parti réveiller Lazare. Est-ce que Jésus le baki na bango? Laissez les morts enterrer leurs morts. Bino batu bozaka les morts so. Jésus est parti na cimetière. Jésus tozo landa. Akenda na cimetière. Akoma kuna na cimetière à Lazare. Et bongo yo nanga yo pasteur yo nga yo diacre yo nani ngai yo nde nazabwe. Pourquoi toko ke na cimetière te? Pourquoi bozo interdiser batu ba ke na ba cimetière te? Ba ki neta ko longola matiti. Ba ki neta ko tia fleur. Ba congolais ba koma ka kundi mutu akei. Ba to yo ba memela biso Bible ba rédiger Bible ba komela biso Bible ba mindele. Allez, kende lelo dimanche na ba cimetière. Ok, comment on ndenge bazoke no kolong malgré bazaku na ba sentinelle, bazana bato misala o basala ka misala na ba cimetière. Mais ils sont toujours là pour nettoyer ba cimetière bandeko na bango. Oko kazoke de ko nettoyer cimetière ya nan. Ya muta kufana 1800 kingandi. Oh, c'était les grands-pères. Biso ba cimetière ba grand-père nyoso e bukana na Congo e beba même na poto. Batu kombe bakunda bandeko na bango basundola bango kuna. Heureusement
ba sentinelle batu basala na cimetière babongisaka soki te mbele ba cimetière ba congolais linge yebana ke oyo eza ba cimetière ba congolais botala matiti po anini yo no soko bokundi batu et comme esprit mabe ani maman na mtu azaki esprit ya bien pasteur na bino azaki côté ya bino lela kufia comme esprit mabe. Qui vous dit que dans les cimetières il y a des esprits mauvais? Il y a tout dans les cimetières comme dans les mondes d'inet au vandi boy ba esprit etambola modèle nyonso o etambola na cimetière yango pe tambola na mukili na nga ko sarabino makambwa kuna pe esprit ya bien ezali esprit ya mabe peza partout zo tambola esprit ya bien esprit mabeza so zo kima cimetière kima pe mukili mobimba ko tambola rasute bazo me baso na lokuta bazo bebisto ba valeur ya ba vie na biso yango bozo mwa to comme na ba problème tozo avancer te. Comment yo ken bo négliger bokomi ko négliger même ba kundi na mutu te bino wana bo bana bino ko sako tambola ko beta ba masolo ko seka yo kufeli quand même pense à ta maman, pense à tout ce que ta maman na yo asalaki na bon moyi na yo, pense à tata na yo makamyo asalaki okufeli mwana kanisa ndeni ozaki na mwana banda ko ba lelo ya kei lobi ko zalanga banda ko se repentir vanda na se. Ceux qui vont vendre combien de jours, ceux qui combien de temps, ba maman kala ba bande kolala 3 mois, 4 mois, surtout ba maman musu ya ba mongo ba lata ba pile. 3 ans maman na lata pile, alala kana mabele, alata kabilamba mwindu. Yo kanti bazaki ba zoba. Toi tu crois que c'est maman là bazana ni felo? Qui vous dit ça? Parce que bande ko zo ba valeur ya ba mort. Les toujours respecté sous ba morte. Alors que Jésus-Christ a respecté la mort de Lazare. Hein? Bon, ça la bonne côté, hein? Les autres, le évangile à Lazare. Ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Pierre wana, ôtez la pierre là. Et ça la signification, hein? Lazare a koufi. Jésus a yé. Amoni pasi kolela Marie. Amoni kolela ya Marthe. Oh Nzambalola. Jésus la kisima wana ye. Jésus a leli. Lelo batu bazolela soute. Alors que moi na Nzamba leli. Nzeko nanga liweza pasi hein. Mutu moko tako supporter liwa. Me ba Congolais ba komo supporter liwa. Mama akufi boza kolamba mikate. Maman akufi boza ko tambola. Papa akufi boza ko seka. Oh, le peuple congolais qui nous a fait ça. Qui nous a maudit. Oh. Bandeko Jésus a pleuré. Alobi Marthe. Jésus a kelbi. A quel cimetière. Alobi ôtez la pierre. Et ça la signification munene. Lelo batebe ba koma kote ya kaka. Titre maté na lobi ôtez la pierre. Libanga ôtez. Jésus alongola ki pierre ngwapi. Nakaja ndaka koko no. Nakaja ndaka na bino, nakaja ndaka ba Marthe ou bien alongola ka na cimetière. Alors pourquoi les autres ont négligé ba cimetière? Pourquoi tous ont négligé ba mort? Eza mabe makasi bandeko na ngai tozongela ko respecter ba mort, tozongela ko respecter ba mort. Ôtez la pierre bafungoli libanga. Jésus abimisi Lazare, sort au nom de Jésus-Christ. Lazare est abimi. Alors bibo longola et ce qui était au bakanga qui est ndenge bango natanga kabanda ko lié batu balo ba délier Lazare. Lazare azongi na bon moy. Ba seki on ndako ba Lazare ou ba seki on na cimetière. Ce qui cimetière ezake sika babe. Est-ce que Jésus linga kende kuna? Jésus était capable à vendre paix même na kati ya montagne. Alors bi Lazare, je te parle, sors. Lazare alinga bima sans même Jésus comme na cimetière. Bandi on a besoin de la conscience. Lazare alinga bima Jésus est capable à place yo sur Jésus zalaki même Jésus zalaki na toilette.
lelo pena ba toilette lelo ba koma lo toilette e koma place mabe toilette na kati ndaku nao e koma place mabe na mamuni ndengo boka ka soyi ndenge poke na toilette ezaka biloko nzoto ezobima ndenge mokoti lelo toilette koma problème bino biloko nyonso problème mundela tie toilette na kati ndaku soka ebeki eza place mabe ezesika ba demo bazala poni mundela tie toilette na kati ndaku. Il fallait tous les toilettes les choses à libanda. Moussika kutu, il fallait tomber dans ma colo même 30 km pour nos toilettes parce que toilettes ils appellent ça ba démon. Les là comment la toilette passe ba démon. Kobanga banga makamnyo so bakoma kobanga sabino. Jésus était capable mes sœurs et frères pour dire na Lazare même chez les Marie Marthe là. Place où Azalaki, il pouvait s'asseoir. Alobi, allez Lazare là où tu es. Comme c'est interdit. Toi qui es dans le cimetière, sors. Lazare n'a pas bima, n'a pas makolo. Ti aye yemoropa ya Jésus. Mais Jésus est accueilli dans le cimetière. Alors lelo, biso photo négligera ba mort. To négligera pas to kundi bande kona biso. Bana Israël. Qu'est-ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël quand vous allez sortir du désert? Est-ce que non, Jésus a dit vous allez sortir avec les os. Ya bande kona bino nyoso bakufa qui ne faut jamais laisser. Bande konanga bana Israël ba bimisa ba simba ba nini ba mikuwa. Mikuwa nyoso bande kona bango bakufaka ba mema yango bakena nango na Israël. Son a lobi lokuta boko marianga ba commentaire. Bino ba botanga Bible boye ba verset. Jusque là je n'ai rien dit hein. Je n'ai pas dit verset kingandi hein. Non. Moi je vous enseigne sans verset. Mais dans la Bible. Babimi si bande konanga ibana Israël. Ba mema ba tikata muku ambokoteo. Naza sur même en Égypte wana. Nandimite ba miku na bango tikala en Égypte. Ils ont tout amené. Même Ibiso, tozo kufa na poto. Ce qu'un jour, torozonga na Congo, on doit amener même les mikoua ya bande konepso na Congo, hein. Parce que c'est biblique. Il faut mikoua na oba kunda na mboka na yo, hein. Nous sommes des terres, toza mabele, hein. Ndeki totambula raboye na nzela, oza mabele ya Congo, RDC, hein. Neti biso boto bota mengi na tanga Zaire wana na zama bele ya Zairo. Mais au lelo to komi ko négliger ba cimetière, to komi ko négliger ba deuil. Nous sommes là tozo s'identifier te na muta kufeli na bino batu boye kotala bozoye banate banani. Singa pepe to bando kanga na mutu e mabe nango eza wapi? Pona nini elongwa? Pourquoi? Et ben on l'a justement pour nous voyez que banani ba kufeli. Ce qui est là bolobi te le bilamba mwindu couleur mwindu ezali couleur bandoki ce qui lati mwindu na matanga bolingi sute mais bola ta ba polo a pembe. Siko pe mwindu nga bozo boya biso pe ko couleur mwindu. Donc toza biso bandoki bato africain. Po toza mwindu koloba te chocolat ni. Ba benga biso peuple noir. Allez, le to koma pona comme mona naza choco, naza mo choco frappant, hein. Naza choco frappant ni. Oza noir. Même quand tu vas métis wala baza ba noir. Métis na États-Unis, tant nani président des États-Unis wana ce que Obama zena pouvoir. Si banda lo ba noir a commis na pouvoir. Première fois noir a commis na pouvoir banda lo ba métis. Eh allez, même couleur noire oyo, ba mona ta ba sala signe que bangonde ba kufeli. Bo fa na ta na se, ba ba ke bilonde bo kufeli. Et le côté, boza na kaka gauche droite nord sud, bozo yeba te, muta kufeli to yebite. OK. En tout cas, bande wala ngato la musa conscience to respecter ba mort. Il faut de bando yeba et le konini ezo tirer les biso malheur na population congolaise. Et mususu ka bakamba boy, non respect na ba mort. Parce que tu yebite bango ba kufara ba koma ba esprit ba koma ba ange ba koma ba étoile. Parce que les autres disent que so muta kufi allez a comme étoile.
Il dit, oh, bah, étoiles, parmi les étoiles qui sont là, mon père aussi est là, ma mère aussi est là, ils deviennent des étoiles. Les autres disent comme ça, je n'ai pas dit que c'est dans la Bible. Hein. J'ai dit comme les autres disent. Bamindele, surtout ceux qui, moi, papa mo boisa na cancer, alinga kufa, ba prépara bana bango disent, ah, bo bangate, moi je vais mourir, mais na comme étoile, je vais être là, je vais commencer à kota la bino. C'est ça que les mindele enseignent leurs enfants. Alors, au monde à Bana, il y a une école, il dit, oh madame, mon père est mort, à mon papa n'a pas zobé la rokufa, à rokoma étoile. Un jour, ngape na rokoma étoile. Donc, bango mo enseigner biso, bango moko, bazo ko respecter, mort, hein, bazo respecter matanga la bango, tu vois, au monde à monde la koufeli, il est là calme, calme penza, bazo le là intérieurement. Oh, yeba ke aza vraiment triste. Oh, ya biso ba congolais mame. Et comme makamususu. So yeka mukolo wana sango yaki mtaleli kaka wana mama noko. Mama ke nzamba lola esili. Après 30 minutes ye wana. Mama batu ba koyena pourquoi? Boya to sala programme. To ke somba ba ji. Boya to somba ndeko mwasi boniko. Bato bazoya na matanga. Bino be bato bozoya na matanga. Oye matanga, oye na mwa carton ya paquet sucre. Oye na matanga, oye na mwa ba paquet ti. Oye na matanga, oye na mwa ba jus, oye na mwa café, boye wana na poko bosai mwa café, bozo mela, bozo sola matanga, bozo beta ba histoire ya ndeko akufaki. Ah tangu mama azalaki abandaki pe ko sexa biso, ngona mama zo sala boy, mama sala bobo bandi kolela. Ah mama, bo mususu bake bazwe lamba. Mama lingaka ba sac, mama sac nyose ko bima. Tike max ezalaka ya mama te, mama soma mwa saka mais mama mona versa c'est le kate. Mama bazozo ba sac ya ba mama. Bino bomona rate Nzambe na ngai Bible botanga ngo bino botanga Bible bino. Bino lokola ba pasteur ba ponela bino ba verset opesa bino. Ba verset ya ba dime, ba verset ba bénédiction, take it. Wana nde yango bino bolanda. Mais biso totanga na Bible, biso vandi no boye, ozwi Bible bando tanga na yo. Bino bomona mama Tabitha Dorcas. Hein? Maman Tabitha Dorcas tanga kufaki. Hein? Est-ce que basali makambo bino bo sala wana? Da ba matanga na bino. Hein? Yom to otala ngai outo kufela mama, outo kufela tata, outo kufela mwana. Yo mona kina matanga Tabitha na Bible basali makambo yozo sala. O peti kiti ba maquillage na yo, o peti kiti lamba na yo, o fandi na yo yo wana na kiti. Pourquoi pe koki o matipe likolo lali? O mona kiango basalaki wana matanga Tabitha Dorcas basalaki yango te bakoti na ndako babandi kolela ba mama baye na babilamba mama Tabitha azaki couturière baye na bilamba oyo mama Tabitha abandi kotonga Nzambe telela batongelaki ngai mama bazolela kisa bilamba Nzambe azongisa Tabitha. Yanga bomona makamsu esalama na Bible esalama lisu na biso te. Ndeko akufi asekwi pete. Parce que tozangi ba valeur tozoyi ba kolela te. Ndeko akufi bozwi ba saki na ye, bozwi bilamba, ozwi ceinture à papa, bozwi montre, bozo tambola, mama papa lingaki montre, bozo lela, bozo sikumisa Nzambe, tangu papa zalaki, papa bandako loba toujours mes enfants, venez manger avec votre père. Oh, bozo lela, bozo loba maloba papa bandako loba na bino. Bozo lela, bozo lakisa biloko mama bandako linga. Mama lingaki ba kodo na ye yango ba talon. Mama lingaka moi rouge à lèvres yango ya mama tu es parti. Bozo lela mama bazolela te batanga ozokende. Bando kenda ti ozonga na no mona tama ya miso mutu te bandeko. Poto Poto changé oh. Poto nous a changé oh. Eza ninyo. Eza kokamwa. Wana yango na FCBino to changer.
Il faut qu'on ait sa identité na yo. Il faut muto ozala ozana matanga, il faut muto ozala babenga ngoninyo. Ah, il faut muto o changeara ko. Ozana ebembe faut bayeba ke ozana ebembe. Ozana kanda faut bayeba ke ozana kanda. Ozana esengo faut bayeba ke ozana esengo. Yo muto mbaba yeba te. Ozana kanda bayebi te. Ozana matanga bayebi te. Kaka ozala ka ndenge moko. Eza normal te. Voilà. Wana eza côté okufeli. Siko nazolo baba veuve. Na bani ko chite siko kota ba veuve. Totana na combien de minutes. Voilà. Le tolba toloba mo ebele. Eza mo maté ya kwa. Le ya dimanche. Tokei kota ba veuve. Ba veuve ba sokola ka ba veuve, ba sokola ba tata te. Ba tata ba benga ba on ba veuve. Comme on peut ba veuve, fini. Voilà. OK. Tokeni na toloba nanu mutu oyo sikoyo akufeli yo mama, toloba ba mama. Mama akufeli mobali awa na poto awo, kufeli mobali. Zambalola ba tu mingi bazo kufela mibali bazo tembo na malédiction. Yango no lotaka mobali no na butu. Yango na oyebaka te po nini makamno ekangama. Yo mama kufela mobali yango no oyebaka te ba mibali balinga ko sute. Yo kufela mobali oyebaka te o komaka souci okangama ka o komaka ka kolobaka soko moni mutu yoso kaka mobali na ngai sala nga mabe olobaka ka mabe mobali. Oyebaka te nzoka nde otambolaka na malédiction. Surtout on a poto na bato ba église oya binzambi wana. L'œil de l'Éternel, les genoux de Dieu, les oreilles de Dieu, l'aigle de quoi là? Tout ça là, les églises là. Je ne vous juge pas. Dieu nous a dit de ne pas juger, mais moi j'ai dit, les mamans là qui parlent là-bas, oh, bah, so comprendre des paroles te. Oh, bah, tant la Bible, bah, on te, bah, tant la kaba verset, oh, le pasteur a comme. Pasteur a payé au verset, à l'obi verset nae, et talien a verset nae, yo pezora nanda ku luka verset ya yo. Yo pe tant la Bible, autant aux intellectuels, aux médecins, aux philosophes. Si on y a eu zaka bongo terre à terre, ma wa trop, Eza mobulu. Siko ba veuve wana bo tuna ngai ba tuna yango la danoise kamni na ba veuve. Na la problème na ba veuve te. Parce que personne andima ki ke mobala kufa. Kolala kolamkeza nzambe te. Kolala kolamkeza habitude te. Que olali na mobali na yo, tu crois que lobi to lamuka na ye. On ne sait jamais tam su yo kei ou bien ye pas kei. Mais le problème est que soki lelo mutabali nazonga na mwa mukesi mapona ebisa bino pona ni nazobeta sete na ba veuve. Lelo so mutalinga bala azui mobali tolo baka yena live together. Voilà, ayezo mobali a sérieux. Ayezo moi ça sérieuse. Voilà. Tanga oke na église et pas pasteur. Alobi pasteur tolingi to bala. Pasteur a oyebisa ye. Mwenye bala na église. Alobi yes. Pasteur a oloba. Parce que l'église catholique ne demande pas ça. Question oyo yonga na otuna bino. Église catholique a tout na angote. Église catholique a otuna bino. Bobala ni déjà na commune. Voilà. Mais l'église Binzambi, eux, ils vont vous demander, avant bisoto sala église, to bénir bino, il faut ndeko ya famille à moi si. Aya ko témoigner que mobali opesaki dot na yo. Pesaki dot na yo, voilà. Yeah, ok, wana bisoto ya osala mariage. De quoi famille à mobali et à moi si ba ya ko témoigner oui tolia ki mbongo mobali apesa mbongo na ye
nde bakamati baye bawe kosala bino mariage. Sikoyo pasteur baotinda bino nanu bokende kosala mariage coutumier. Soulignez bien coutumier. Sans les mariages coutumiers, les pasteurs baolingate ba bénir bino. Est-ce que ba maye? Baoloba bino ke bolobi bino bolobi coutume eza kindoki. Mama Shaban alobi coutume ezali kindoki. Mais comment il dit bazo tinda bino lisusu bokende ko bala na coutume là où il y a la sorcellerie. Est-ce que vous comprenez un peu le sens là que je vous parle aujourd'hui? Est-ce que vous comprenez? Là où il y a la sorcellerie, quand moi je dis, je salue les chefs coutumiers, ba chef coutumier, oyo, balobaraki nzondi, ma tokozio, ziola, ma kwiza, ma vutuka. Ba chef coutumier wana, o balobara na mariage na yo, balobara na mariage na yo, yo komelanga lobila danoise, yo ndenge nini, o pesa ba chef coutumier mbote bazaba ndoki, yo la. Yo wana ozo bala et pas chef coutumier matokozio ziola. Ok kuno bali o fukami. Et pas ya tata na yo et pas noko et pas koko aux yeux enveloppe. Au pesi bango batuni yo malafu yai. Ngape kikongo na ye barabiente. Eko kulumuka eko kita. Yo na undimi eko kita. Au pesi enveloppe. Bo pesi makazu. Bo pesi ba machette. Bo pesi ba ngombe. Pa ba tokivu ba ngombe. De babala ki amida na 1500, 1800 ngombe. Bo pesi soki ba nini. Na kuti mwana bo pesi. Ba ndeko ba lie, ba mama ba papa lie makasu. Asangisi na mwa bière. Asangisi na mwa lotoko. Abwaki na mabele. Alobi ba koko. Bolia. Babwaki, biso na famille na biso basanga bongo. Bazwi masanga, masanga ntsamba, basopi na lupango. Balobi bakoko, bombela, mwana bino abali, bosepela. Esengo biso tozana ngo, bino pe bozana ngo. Bakoko sopata kazie o. Yako, eloba ba ivoirien. Mon peuple périt par manque de connaissances. Mon peuple périt par manque d'oubli. Tu as oublié que babwaka ki masanga. Que ba loba ki makamuna coutume ba balisi yo et puis pasteur a ka bénir yo. Est-ce que ta pasteur a bénir yo alobi ke makamyo so baloba yi na coutume makamyo so basala ki na coutume na briser yango na tile yango feu na zikisi yango au nom de Jésus baloba yango never nai baloba yango te balobi yo basepela kutu merci ndenge bobanga ki na coutume même pasteur kutu ko assister même na coutume wana. Mais ye wana kazo sabino ke coutume ezaki ndoki ba chef coutumier baza bandoki mais banani yango basaki mariage na kinzonzi wana mkasaki kinzonzi na chef coutumier te. Regarde, manque de sagesse. Okamati okelibala oboti bana lobi mobali akufi parce que liwa eza pona biso nyonso mobali akufi tango mobali akufi nde na ekozonga siko na sujet to olobela les morts. Oh le balobi, maman, faut pas que nous soukula yo. Quand on te dit bah ok soukula yo, est-ce que bah on l'a bilamba va soukol yo? T'es? Et ça langage n'est pas lobaka. Babi maman faut pas soukola na coutume. Faut pas longola ba kabola yo. Yo na mobali na yo. Mobali doit keye, esprit mobali no kende. Yo po kende. Ba koko, ba chef coutumier, ba nani, ba kabola libala wana. Sorcellerie na kokende te parce que wana na sabino ba mame bele ba benganga la danoise non salango te nga pasteur na tsa sambela ki pona ngai pasteur na tsa longola ki ngai bag wana pasteur a longolio pasteur a longolo bag parce que yemta aloba na bino bola tangoti mais pasteur a okeno longola yo coutume est-ce que yemta balise bien na coutume. C'est ça que vous souffrez, ma veuve. Bon fungola misu, soko sala kangote zonga la famille à mobile na yo. Benga bango senga bolimbisi. Ba sukola yo. Ko sukola yo, zate ke ba sukola yo na mai non, ils vont parler. La force, vina biso c'est la parole. La parole c'est la force qui libère.
Les chefs coutumiers vont parler. Ma famille a mobile bakoloba. Ba to balisa ki bino awa. Et ça là même so bozonga même na même lupango. Et pour ba chef coutumier mingi ba déménager ba ngo ba déménager. Déménager. Vous comprenez? Excès de roloba. Ba chef coutumier bango ba déménager na bango pamba te. Hein? Ako ba okuta kale msu lupango ngo pe ka yangwana na njili na kimbateke na selembau na wapi soki na place ni. Ou bien ça na poto awa bande kwa famille mobile bako délégué batu bako ya. Ils vont parler que to bala ki o mama le long de konapisa mobile ya kufi na ye la kisa biso biloko ya zala atikaki obimisi biloko mobile wana nyonso ndeko nanga ko bombe eloko te. Bimisa nyonso pesa bango. Et biloko mokili bango bo bakopona OK ba montre totikeli bana eloko bo totikeli bana assurance ya mobile yake mbongo combien 250 soki 1000 allez mama bana topesi bango etant bino de temps biso pe famille to zubwe bazwa eza normal eza ndeko la bango eloko ni bakati o maboko te bana no pe bazali pesa bana bénédiction. Yango na moni bana no ba senta bango bana bakomba ba criminel après liwa tata okomi kolobo non parce que papa bango azate papa bango da bande ko pesa bango conseil non malédiction famille elandi bana parce que bomba ki biloko mama ba famille ba koloba ba sali ya balobi après babi mama kende to sombele wax neti biso na mboka na biso basombaka wax sika batie na mbongo na likolo babi osukoli wax yango yo otongi olati kende ozwa na yo soko kobala bala soko bapesi autorisation et puis bazwi masanga basopi na banase balobi na ba chef coutumier OK libala oyo tokangaki ekangami na se ekangami na likolo ekangami na se lelo mobali akufi toye ko to détruire ngo moi de connaissance moi ça libre en tout cas oza bienvenue maman to kinde ko kufarate bana bazali mais so ipe olingo okene na okay na yo mais en tout cas tozio bake bazong sur la famille ba pesio bazio ba pesio na maboko ya famille na bino ozongi place outaki bino bokimi yo komi pasteur assembelinga est-ce que pasteur wana assembeli oyebi so azali pasteur sorcier oyebi so azali pasteur franc-maçon oyebi so azali pasteur ya église ezangatina allez aye yo pesi confiance toi tu crois que et osimba bazo kotia bien ne ba erreur ba pasteur onyoso balinga ke so mobile akufi yo ke na famille ba sambelela ba lobela makambo yeba pe ke pasteur wana pe yo pe pasteur ko tinda pe bandimi na ote ba ke ko balaka coutumier. Il faut qu'on longola ba mariage coutumier. Si vraiment tu es convaincu que nzamba lobi ke muta kufeli mobile azonga la famille mobilité ba loba makambo ko tinda ye peta ke ko bala coutumier papa. Yo salela ika mariage na yo église muko pe mobile akufi ayeka pa na yo longoli bag na yo et sili o tu vas prier o tu les envoies na coutume et bon les loso mobile moi ça kufi azonga la famille mobilité. Tout ça, c'est ça de n'importe quoi. Bon, vraiment, bandeko nanga ito solo li moi mingi, na lobi moi belé bandeko nanga. Je sais que je ne suis pas parfaite, hein. Mais je parle, c'est que moi, je trouve que c'est la réalité. C'est que moi, je trouve que ça peut donner une ouverture dans nos vies. Au lieu d'être bloqué, parce que mouto pe ba sokoli était, malgré zo sambela, mais conscience na ye lobela kaeka ke, ah, ngai, ba sokola ngate. Vrai ou faux? Ba veuve beaucoup répondre. Bon, bandeko nanga botika na malam, ba dimanche ya malam na kati ya mabota na bino. Ba o nyoso bazo bonga mabake na église, nzamba sunga ya lola sunga bino, bokanga ba verset. Ba oyo nyoso batikali na ndako ba décida ke basambela na ndako, bo sambela na bosolo. Nzambe penza sunga, ezaki juste une réflexion sur les morts. Bateau bazo koufé la bateau. Comment nous pouvons nous comporter? Tout ça moi résumé pour juste pour nous aider bateau bazo envers nous côté la biso ba identifier biso. Toko salanine. So pe bolibo so ba polo. Moi je préfère bola tara ba polo wana avant ba kunda mutu. Boso ba polo koza na ngomi balé misa tozo changer ezana elongia mutu wana quand les gens viennent ils savent que non bangonde bazali bana ya mama bangonde bakufeli ou bien bozwi singa pembende to banda okanga na kanga bokangi na mutu
mutayebi ke non okufeli ou bien je sais pas ce qui peut olata na yo elamba mwindu mayaka mwindu, tu le mets batuba yeba, puis tu t'assois par terre na se otandi moi mousse otandi moi tapis moko muke ovandi, tu es là muke muke otelemi na mso subi mso, mais tu t'assois là batuba yaka pas présenter ba condoléances mutu pa yé parce que nazoke tozoke matanga tozoyeba na biso te banani bakufeli nani akufeli mama et banane banani on ne connaît pas, on ne sait pas. Ezo sala bien te vraiment to respecter bandeko na biso, to lelande balelaka Dorcas, to lelande Jésus lelaka Lazare, c'est biblique, les morts ne sont pas morts. To kende na ba cimetière, to longolaka matiti, to tchaka ba fleurs, malgré nzoto et baby, mais soignez là où quand même bandeko na biso, maman o abotaka yo, maman alambelaka yo, tata o alingaka yo, place alali, il faut toujours les soigner et ko sala bien. Vraiment botika la malam na sepeli min ko pesa ko partager le kambalelo, bo partager yango ebele bandeko na nga bo partager, mais toute fanzamba lobi et sika mi balemi satu basangani nazana kati na bino ata batumi balemi satu bayokila danoise, je sais que ekola msabango conscience. Vraiment bandeko na nga bozala bien, bo sanate, live together, bima na solitude, yo mama, yo tata, yaka, bengala danoise, ozwa moi kimia, ozwa moi esengo, ozwa moi libala bien, et salara malam. Botika la malam, bye bye. Ngayoyo, nazunguka masinga yoyo, sokolo takinga na loto. Mama yaka tolingana na biso, tomona ba parents na yoyo, ton futur mari na yoyo, sokolo takinga na ndoto. Mama yaka tolingana na biso, tomona ba pasteur na yoyo.